Alia les gens d'Ayebisaki ke abalate parce que à l'époque Godé maman na Rocky aagi na ndaku na ye na Kinshasa mwasi na ndaku na Kinshasa mais ye Ayebisaki Alia ke abalate alakise ba mikanda na ye ke na nga marié et tout donc mwasi wana to bota na ekaka bomenga na lingio effectivement oui akangaka lopango so pa pesa dot wana to yebite mais mariage civil basala te na mikana na ye azaki na ye célibat alors Ali a pas monique oui mobali azane marié te parce que mariage civil de makam mariage civil de za makam alors Ali a pe andimi Ali azaki kotanga à l'époque parce que Oscar Tula Ali a soka a outil classe R moi a passé temps na et pas Oscar Tula na Paris Ostula a Rosana lia tout le temps so Ali a outil classe a passé temps na lina yebisa yo makambo yo lobi ke Ali a yepa iba libala batu d'ailleurs kutu bazao kimse na Londres et pas ya nani ya mamarifa bobe non c'est pas vrai. Donc, Ali a bazaro me mène à Londres. Les gens de Nabiso bazaro me mène à Londres parce que na ba jalousie na ya zalanga nango pa basi na ye oya tchanga na ndako. Donc, ko bouger te ko pema te ko ningana te. Donc, yango wana soki amoni ke ya voyager, loko azaro voyager minga za artiste ou akei Congo ou à voyager, à Zarolinga, Ali a tikala ye moko te parce que azobanga po badoda ye, babotola ye Ali prévane boyoka ndenga yemba ke etumba yanga na yo donc okoka olonga ngate. Donc po ba arracher ye te. Yango azoke komema ye pa mamarifa po azoke kotike kuna. Ezaki te ke azoke tike kuna parce que azobanga Godé maman na Rocky non. Godé maman na Rocky. Azara Mwasi, deuxième femme, il y a Gilles Bavon Mwambo. Il est producteur et bata théâtre à Koufa. Et Gilles Bavon Mwambo, Azalaki, après ba histoire on est à Komaka, copain à camarade nanga Koufa pe na Corona, bébé Mbo Chane na Paris. Donc, bavon de relater biso histoire on te vana mesa histoire à Godé ndenge zalaka ndenge Godé aki mwasi na ndenge apesaka Godé confiance donc ina ye na Godé ba roteka pimbo biloko moto le bakangi ye Godé atika na mbongo makamnyo surtout Godé akei kokutana na légende ale babandi masolo na bango tina nde bakende bakovanda basomi ndako banda wana tututu. Donc, à relater biso histoire, ndenge Godé alaka mwasi des légendes ya zwaka ekuna et pas na à laquelle Godé mabe alobi Godé wana akovanda na légende te lokwa azwaka mbongo na ye akena ngo apese pas légende. Donc, le wana légende na biso azaki a redébrouiller azaki nanu na masolo te makambo ezalaki penza te. Alors, wana ezana totiango na mopanzi pona ye biso ke oyebi histoire te nga biso nde toyebi histoire. Donc, de 1, Maramba Londres, wana, Ali a sozo que Londres, eza ndena uti ko expliquer wana. Eza non ndenge yo lobike, au ki mise pona Godé non. Azaïgo, tika e pa mamarifa parce que azaïgo lenge l'amour na ye. Donc, à mon avis, moi, si na ye yo na boyi batu mususu bazwa ye. Prévane ye moka lobango, bon mona makambo alobati. Le na kutana na mwana mwasi wana donc na mona kike mwasi kitoko boye donc ngape akomana koza na mwasi ya kitoko boye te en tout cas so mwasi alinginga lobika na bali et puis nega rasalaki mais ba histoire bo memela biso ke mwasi wana mutalingaki e mwasi wana boye lokuta wana so bobo kitsa mwasi wana donc so bino boye biso peto ye biso peto yebi ba histoire wana so boye biso peto ye dans bambongo ba futa bino bo silama bolo ba vérité so boye lobi vérité te biso to bando ya ko pesa vérité. Et puis deuxième point olobi ke Minou maman na ye azalaki mwasi
ya liboso oui effectivement oui aki mwasi ya liboso mais yo pesa biso explication mwasi wana mama ya minu wana baboyaka epwani baboyaki mpona kindutre kindumba eleka ye trop akoma ti mwasi ya ba Jean-Pierre Sa Jipez Sa Camerouno azaka Feman azaki camarade ya légende ya Betty Virunga et Jipe azwelie appartement na Paris akomi kovanda na Paris azali koluwele appartement lokwa légende aki na mbongo te mwasi na bete bakidibi ebele Paris eyebi nazosenga na baparisien na baparisienne oyo bayebi histoire oyo ba témoigner baya confirmer so mutu contredit bino bobima boya boloba vérité mais moi si on a kindu treto kindumba trop ayaki na kindumba trop makambo ebele yango na légende aboyaki ye et puis les Godé avandi na ndako le azobokola minu na mwana ne Roki libala ya Godé mama na Roki ekufa pona lia te libala wana ekufa pona AC Milan oyo ya danseuse oyo aza na Londres botikala kokosela lia makambo alia ndenge abalanaka na légende bavandaki bombanda alia avandaka na poto Godé avandaka na Kinshasa il y avait pas de problème bavanda bambula na bambula quelques années bavandaka bongo mais siko légende na biso na mobulu na ye wana ndenge abima na badanseuse atiaki AC Milan de base na ye donc akomi kosala Stéphie mama na Godé et Stéphie mama na Roki Godé ba akomaki komonisa badiambo en fait donc yango wana Godé abayaki amona trop c'est trop moniokoli eleki pasi eleki bato ebele bayebi na kota na bakati ya badetail misusu te mais so boye na koloba ngo oyo nga nayebi nde yango wana Godé asololaki na Marianne mama na minu asololi na yeke ngai nalembi deja libala oyo moniokoli eleki nali nazonga na nga poto salisa ngai ale Marianne atindeli ye mukanda na ye e atindi na mukanda ya minu nde yango wana Godé avoyageaki nango Godé avoyageaki nango je crois bavoyageaki pa Brazzaville si je me trompe pas akimaki kokima nde problème oyo légende ayinaki minu na mama na ye mpona wana ti ayemba banzembe moko ozalaki na nzeta lidame bakosi yo donc Marianne akosi mbanda andimiki na opesa mokanda boye mpo ye moko mpo azalaki na motema epa mobali wana lokwa mobali wana sa aboyaki ye donc mbanda lokwa afungoli porte ke nalingi nakima ye mpe apuye kima nzoka ayebi teke mbanda wana so mobali wana alobaki azongise na ndako alingaki azonga mais lokwa azalaki na ye naïf akimi akei na minu yango na légende ayinaka minu na mama na ye des années yango le avandi na alia Didi Stone abotami donc amoni eti Didi Stone aza sauveur na aye kosauve ye en fait yango wana Didi Stone azalaki vraiment azalaki princesse si akoli na ki princesse wana donc ça n'a rien à voir na lia na makambo wana et puis minu wana sa ya kosenga papa ne pardon pendant que lia azalaka badidi so bazaka papa na boya soko andimaka apardona ye mais azako considéré ete azalaki kaka kokipe bango te papa wana azongeli ye c'est parce que Didi Stone apesi bango mokongo apesi tata wana mokongo yango wana papa wana azosisa douleur na ye yango wana azozwa minu mpo alakisake eloko eza te nakota na kati ya makambo te ngai na orépondre kaka na moko na oéclaircir opinion bato bayoka donc soki moto aye kocontredire makambo oyo ngai nalobi naosenga tous les yana bana Paris oyo bayebi masolo oyo basala bavideo so moto aye kocontredire baconfirme d'ailleurs
minu wana le abotamaki minu le abotamaki ebimaki Marianne na mobulu na ye wana zako bima na manager camarade ya tonto Egeto ye na Paris le minu abotamaki ebimaki ke aza mwana ya manager boy tout mais à la fin de compte que oui aza mwana Kofi wana biso tokota na kati te. Bon siko problème ezali ke nene ya tika bilwa so ba relater ba histoire oyebi ba histoire nyonso te ba vraie histoire yango ngana oloba yango ngana naza koloba botika kopakola lia ke ote ne ya saki na mbeto libala non parce que ali ale ba yeko bala ye ali ba yebise ke na bala te alaki mikanda pe azaki marié te ba libala ezalaki te yango na yakenda kosa mariage civil na alia parce que alobaki awanganaki Godé et puis loko abalaki ye civil mate parce que libala on a porté ça mariage civil le robala mutu civil te akuta na jeune fille moko boye alobi ke non nga na bana nga te mwasi wana tovanda kaka bongo na kanga lupango na sala boye me na bala e civil mate me nga na lingi yo même soki ya kozala azali kuna me yo za mwasi na nga nde oyo kozala mikana oyo ka nzembo ayemba te état civil État civil nanga o changea die maloba ya bato jamais kozalaka ya bien ya zala toujours pembeni esika batiaka maboko bo oyoki yango yemba état civil yo nde o changer état civil nanga ba Oscar ostula ba ebi histoire nga na oloba soki tembe ba video ko bima salama pour ba confirmer alors botika ko pakola ba mafuta la donc muto ko attaquer ali nga na débarquer muto ko attaquer Divison nga na ko débarquer pour bolilo kuta mingi bolingi bien sûr mon fléri ndako wana Godé mutu azai ko vanda kuna le Godé akei le rali aye ali apa kuma iko yana ndako wana mais ezate ke alia nde muta boma libala Godé parce que bavanda ibombanda Godé yanga na gisha salia na poto li promesse akite libala Godé kufa pona AC Milan Godé yemo akimaki amoni ke les gens dans son nyokole pona ba danser na AC Milan libala matin zete ba tuso ba yebi histoire donc tika biloba tika bilwa on a loba vraie version donc vraie version ya on a loba parce que na nini studio ezaki studio je crois oh les gens da ovanda na métro Buzenval na côté Avron métro Avron Buzenval Avron ba côté à Montreuil wana pembe na ba Montreuil. Donc nga nazo kende kuna na yebi ndako wana nazo keteke la légende biloko ya ba danseuse bilamba ba danseuse parce que l'air wana nga na ko beta attraction makasi donc na keteke le biloko na ko ketina kati ndako wana donc botika ko kosela ye makambu ali ya ke boye soki boye bolingi bo envahir ye biso to bando binisa ba vérité nene ya tika bilobela tika ki bipolaire na yo oningisaka mutu osala boyo mpeto wana ya libala ndenge ya salaki nde basali non c'est pas vrai ma chérie eza ya solo te vraie version yango nga na beti yango na beti sete na tie défi soki bo tie tembe ba video ya bana pare gobima o ba confirmer kindutre ya Marianne bako confirmer maramonga na oloba ya ba manager camarade ya tonto Egeto yeye ya ba JP Jean-Pierre Sa fema na Camerounais wana za camarade ya légende o Marianne adodaki o akoma azolaki ndako na Paris et tout bato surtout ba yebi
kindoutre ya momi wana yango légende atikaki ça n'a rien à voir que oh non ali ya moto abotelaki non bobetaka bamasolo ya nzela oyo boyebi te oyoki donc eloba wera soni oyoki yango ya bien donc c'est ça elongo nga nalinga ye naloba donc yango wana et puis soki ali atambola wana Didi Stone parce que Didi Stone donc aza manager a mwana na ye mabe eza te o ali azwa mobali ya bala nana okosa bino moto avandi 26 ans na libala mais asa atondaki libala bamakambo oyo nyonso apasi ya moni ana posa ya libala siko pas tout de suite aza korespire aza kovivre bino botinda bala nde botinda ya bala nde me mutu mosusu soko asavandi anyokomi na libala bongo bambula ebele bongo aolingana lisu te na posa vivre peut-être akobalaka mokolo mosusu me na bane oyo aza nanu kolandela nanu mwana na ye aolanda carrière ya mwana na ye avenir ya mwana na ye aprotéger mwana na ye botika tuba mama tuba yo nene ya kolekole tuba eye lisusu ono bokulaka mwasi na ye mama mère nana ketchup alingi komona kutu Didi Stone boni bozolinga bopakola Didi Stone makamba lokuta omoi mitema mabe wana nyonso mpo boli bosalir réputation ya Didi Stone fali azali yaya na Didi Stone jamais obokulaka ali komona Didi Stone pembe na mobile na ete ali komona ali pembe na mobile na ete mais Didi Stone a représentaka viscose fali pa ye akoti na kati ya eza cop ye mpe bazwi ye ezalaki soirée ya viscose il fallait bango nyonso bazala wana e alia accompagnaka mwana ne partout yango wana se retrouvaki sikoyo elingi alia lere akutani na fali na Didi Stone donc sikoyo fali asola na alia te boni bino bondoki boyeko mwana mwasi wana oyo avandaka na legende wana mwasi ya kisi wana mwasi ya zakalaha mwasi ya kinkeni kisi ya kinkeni oyo abwakela lia tina bamaladi ya solo na nzoto wana bolingo ya kisi te me mokolo ekopola ezali awa mokolo ekopola tozali awa biso kutu wana bezo manga mwana te to wana bezo kaka botika alia tranquille nga nabelelaka te nasalaka video moko barelataki nga histoire ndenge mwana mwasi wana ndenge abetaka legende bambata nasala video avant donc musana atapaka ye bambata abetaka ye donc voilà c'est ça ti mokolo mosusu akoboma ye biso oza kuna te biso problème na biso eza kaka botika alia tranquille botika biloba loba nende ya oyoki histoire et puis Godé bavon Gilles Mambo ayebisa biso aloba na biso boye Godé mbongo nanga o azwaka o akende na mo libala wana epa ya légende akovanda nango te po bakanga Godé e bakanga bavon akotaki prison bambongo bakotravaye bapimbo etikalaki pa Godé yango wana Godé sikoyo amoni mobali na boloko ye azwi mbongo wana ke nango le bien malaki yango wana pe esukela ye mabe yango wana esukela ye mabe po bavon azalaki na mwasi na ye bakota Godé azalaki deuxième otika kopakolaka alia makambo ye moto aboma libala Godé mama na roki te libala Godé mama na roki aboma libala po AC Milan anyokolaki ye bolingo emataki nzete na légende donc bazo négliger donc eloko te donc mobile mobile so sa baye yo akomi momona eloko te papier moko ata mbongo opesa tozonyokwama yango asengaki epa ya mbanda na ye ex mbanda na ye mama na minu wana mama ya minu basali complicité
Donc maman Mino a pessé mikando a voyager qui nango na Mino yango na légende ayina qui est boutika ko c'est la lia makambo yo qui vraie version yango wana. Donc ciao ciao bande ko na ngai mbala sima. Donc